La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Tosola likambo nini oyo ekomeli Nana Ketchup, likambo nini oyo ekomeli mama na biso Nana Ketchup, tope oyo ezwi Fally Ipupa. Ka nde balobaka mwasi na mobali, soki likambo ezwi mobali ezwi mwasi, soki likambo ezwi mwasi ezwi pe mobali. Alors lelo bandeko na ngai Xile Botelwa TV aye vraiment liboso na bino pona oluka kosolola ngo, pona oluka vraiment kolobela likambo nini oyo ekomeli mama na biso Nana Ketchup. Bonjour, bonsoir, na bandeko nyonso bolanda Xile Botelwa TV, bienvenue chez Xile Botelwa TV. Karande boyebi tolobaka awa bonjour, bonsoir, yango edepandaka vraiment na ero kolanda biso. Donc na ero kolanda Xile Botelwa TV ezo dépendre na yo ba okozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. En tout cas na pesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote bandeko nyonso bokota na chaîne na biso. Merci na ba partage na bino. Merci na bandeko bo soutenaka biso, vraiment na ba partage, bandeko bo soutenaka biso, na ba abonnement na bino, ba obo soutenaka biso, na ba j'aime na bino. En tout cas, nzamba lola a pambula bino, je vous aime beaucoup. Donc, bon continuez toujours à partager. Continuez à partager biso na Facebook, continuez à partager biso na Messenger, continuez à partager biso na WhatsApp, continuez penza à partager biso partout, nzambe a ko pambula yo. Bandeko nanga lelo toye kolobela likambo ya Nana Ketchup oyo po epesi biso pasi. Fally Ipupa toyebi aza musicien moko munene na mboka na biso, aza vraiment musicien munene o aza international. Alors toye kolobela likambo ya Nana Ketchup, tolobeli yango par sentiment te, toye kolobela yango po na likambo ekomeli par rapport ya video o ye moko asali na internet, video o ye moko aye ko publier na internet, mais lelo ko kamwa peuple congolais to baloli yango na ba ndenge mususu. Alors eza vraiment likambo moko oyo eza terrible na yebisi bino bokoki ko imaginer te. Bokoki ko imaginer te. Normalement Fally Ipupa a mutu munene. Normalement Fally Ipupa a mutu mwasi na yeto ko mona ka na réseaux sociaux te. Na réalité vraiment kande balobara, donc na réalité vraiment Fally Ipupa mwasi na yeto ko mona ka na réseaux sociaux te, mais malheureusement problème moko ekomeli biso ya makasi oyo na otela bino video moko tokolanda yango ensemble elongo na bino. Après video wana nde tokoya ko analyser, nde tokoya ko yeba problème yango eza nini bandeko. Na luka video wana pega na otela bino yango tokoyoka video wana ensemble na bandeko nyonso o bolanda Xile Botelwa TV. Tokosala analyse na biso par rapport ya video oyo tokolanda elongo na bino, yango nde okopuse biso tosala ba analyse na biso lolenge e longo bani. Eza mawa, eza pasi pona peuple congolais, eza vraiment pasi mingi pona peuple congolais. Alors ndeko nanga partager biso na Facebook, partager na Messenger, partager na WhatsApp, mega otindela bandeko nyonso lien bayeba eloko nini o Xile Botelwa TV aye kolobela na mokolo ya lelo. Alors tolanda nanu video ya mama na biso Nana Ketchup, après tokoya na makambo mususu si mapona ko analyser. Alors la famille tolanda video.
C'était hier, samedi, donc on va sur les réseaux. Donc de gros bisous, mais na motema muzali na pe na mitema na bino na za mais on va sur les réseaux. C'est tout ça. J'ai grandi, j'ai 40 ans. Maintenant c'est fini. Des gros bisous. Oh, vous manquez là, je vous aime. Bandeko nanga toyoki Nana Ketchup alobi ba gros bisous na biso aozali lisusu na réseaux sociaux te tokomanke ye alobi lobi makambo na ndenge na yende akanaki koloba eloko nini o Irsil Botola TV aye kolobela par rapport ya vidéo oyo kotala vidéo Nana Ketchup bandeko so na tele bino ba commentaire bomona ba commentaire eza vraiment ebele. Ce qui te bito bando tanga ba commentaire nyonso eza awa bande ko na bisi bino bo sepelate. Ce qui na zonga sima na histoire Nana Ketchup eza na ndeko bandeko ebele ba banda ko commenter ba vidéo na epona ko finga pona olobake oza mwasa star ako bimara na réseaux sociaux te mobali na oza mutu munene mama Nana ifoza na mwa charisme Mama Nana patati batu babanda koloba ebele concernant Nana Ketchup ka ndenga publier ba vidéo na ye ka ndenga postara ba vidéo na ye batu babanda kolobela ngo makasi sikoyo c'est le moment muta moni kete c'est fini pour moi muta moni kete Nana lobi akomi déjà na 40 ans Ayoza na 40 ans. Mutamoni kete âge est comme déjà avancé na koli alors fona vanda siko kimia na vanda penza kimia na tiki na nga réseaux sociaux na tiki na mutu a préféré asa la vidéo na ye pona koya koloba na ndenge na ye. Je comprends pas pourquoi biso na internet to komisi yango sujet ya koya ko fingela ngo Nana Ketchup. Bandeko ba commentaire ce que ça descend. Bande konanga, soki ba commentaire eza 200, boye ba keto na 109 commentaires ya ofinga. Sikoyo, na ye kozwa idée, to na ye koko analyser kotala kaka biso moko ba congolais to banda ko finga Nana Ketchup na internet. Nana e bima na internet, Nana e pesa mobali no valeur, ya Nana e mama Nana e o se respectera te. Ma kaka biso moko to banda ko finga ye. Siko soki lelo alobi ke ayoki ba conseil na biso ndeto banda koloba mabe ndeto banda ko benga na ye na internet ndeto banda koloba ke abimatik internet ayoki ba conseil na biso o esali ke lelo atika internet o esali ke lelo mama Nana aya olobela biso na internet ke ndenga boye atiki na ye masolo ango akota so internet te aotia su video te to esuka kufinga ye peuple congolais tozandeni. Peuple congolais, toza lokwa ndeni. To sala amonde tindeni. Mutu ye mokwa ye na video na ye. Mutu ye mokwa ye ko sala video na ye. Mutu ye mokwa pusani aya kolobela. Toye kofinga ye. Toye kolobela ye. Toye kofinga Nana. Po alobi ke abimi na ye na réseaux sociaux. Et na vidéo moko elekaki samedi Nana Ketchup azaki na feti moko abande ko bina abadanse na bo banzemba falika ndenge zalaka ebomaka nzembo na ebomaka bino mo boyebi 207 abande ko bina bazobina na bango en général bazobina mais batu bafingi ye mwasa star azaka na charisme yo mwasa star ndeni sa charisme yaya bino bokanga ba sentiment na ye. Bokanga ba sentiment na ete e akutu na ba mama pasteur misusu basi musu ba bala ba pasteur mais ana ba sentiment na ye a moi lui ya lupe boy bino bokanga Nana te
mutu na mutu ana ndenge na ye ngalo ba toujours bandenge na yo e ya bandenge na ngate e ya ndenge moko bandenge ya bino bato bolobaki kete nana fale abina kate ata yo kinzemba fale akangi motema fala mi postaka te fala vanda ka poza mère fale non ana ba délire na ye ana ba sentiment na ye musu sentiment netindaka ye soka yoki misika telemi abini siko bino boko kase ya bina te po nini po aza mwasa fali po aza na non ce n'est pas ça nana a nana fali a fali as nana Ketchup se respectaka selon nga namona ka se respectaka na ye selon nga namona nana Ketchup se respectaka na ye wana eza selon nga mais bokolo bateke te comme mobali na ye yembaka comme mobali na ye aza musicien comme mobali na ye aza reconnu comme mobali na ye fo avandaka na ndako avanda na ndako abujaka te fo avandaka kaka non fo avandaka fo apostaka te yaya mutu nyonso azalaka na sentiment koposte bomo nde topostaka o na Facebook na internet mutu nyonso azalaka na sentiment koposte soki yo ozalaka na sentiment koposte te là c'est toi wana eza yo me nana azalaka na ye na sentiment ya koposte bandeko na sentiment na ye ya koposte nga na regrete kutu par rapport ya video oyo nana Ketchup asali ke na kotikala su koposte te lelo eza mokonda nga suka na regrete nango mpo bomoi mutu biso nyonso tozalaka nga mpena se fini na koposte lisu na bastatu te na kotia su bastori te momonaka mokomso olali mpena mutu mpena oyo mpenza eye mpena kote olobi te na poste kaka nga na regrete komona nana Ketchup azongela alobaki aoposte lisu te na regrete fale pa abima aloba bongo po jour oyo ya koya koposte bato bazwa sujet nde ye moko alobi ke aotikala lisu koposte te mais jour oyo tomonaka nana Ketchup abimi na internet pour ka poste bato ebele bazwa sujet bato ebele baolobela yango bato ebele baoya kofinga mpona yango bato ebele baluka bakota na likambo mpo baya kofinga mpona yango alors babiso baoyo tosepeli te komona ke nana aya oloba na koposte lisu te na fale pa soki nana Ketchup azwaki décision ofaye décision eza na motema na ye fala bomba yango na motema na ye bato bamona kaka ke yango nana amonanaka lisu te nana amonanaka lisu te azalaka lisusu te batu fale bazalaka surpris batu fale bamona kaka te nana monanaka lisu na internet te batu bango ba comprendre ke te peut-être akoma na zemie peut-être azwa na ye ba décision mais toyoki ye moko na video na ye alobi décision oyo azwi yango déjà une année ça fait déjà une année banda azwa décision ke na mwa boye aotika réseaux sociaux na mwa boye aobima lisu na réseaux sociaux te réseau eza nango te ke oyo po akokisi 40 ans nde moko alobi ke naa na 40 ans naa deya mokolo réseau eza nango wana te mpo na TikTok toomona bakoko mais ezaka ke mafinga eleki ebele même fali ye moko akoki kosupporta yango te boya kofinga mwasi na ye nyonso na internet boye bofingi mwasi ne mwasi nasala ta challenge ya mobali ne mwasi asutena ya mobali ndeni bomoni banana bato mo basutena ya mibali na bango nana lokwa matina boyebi matina mwasi adenilesi nana alokwa bamama tina mama tina mwasi ya prophète denilesi bomona matina ndenge asutenaka mobali ne bomona mama tina azalaka toujours wana kote mobali na ata ekite emata aza wana bafinga denilesi mama tina toujours mopanzi nana asutenaka fali pupa na mambo ebele nana asutenaka fali pupa 100% na makambo ebele yana ba video musu esenga ye moka sana nango challenge yana ba video musu esenga ye mutu musu asepelaka amoni nde nana salaki video ya falinde itika ye pasala mutu musu akosepela bongo ba video musu esenga nana ye moko asala nango challenge mena nga na comprendre te bato internet nde boya kofinga nana nde boya kolobela nana o fala vandaka ye fale pa mibimisaka o mibimisa te ndenge nini amwasa star
biso ba misusu ba vie na biso za ka réseaux sociaux to message na biso ko yaka na ba vidéo to message na biso OK moi place mo bokangi photo ko poster ba photo to kanga na ba galerie to kangela ngo pour ani souvenir si to kanga ka photo poster okenda mo sika mo betika na kanga photo na ngana poster yo matin avi okangi photo bombi na téléphone yo ke place mo be na restaurant li okangi photo bombi na téléphone te ba te bele ba kanga ka photo ko ba poster yango toloba na vi sala eloko moni ke motema no elinga bomoni po mutu aza na kimia motema po mutu abela motema te po mutu lobi abela te ke komi abela ki akufa sala eloko motema no elinga sala eloko moni ke motema na yo ekosepela nango osala eloko moni ke en tout cas so na sala eloko nozala à l'aise yango bomoni nana zaka na à l'aise toujours à sourire dans un souriante toujours sourire toujours esekeli toujours souriante toujours soki ndenge ni balobaka aza souriante asekaka na ye aza gentil gentillesse eza wana akendaki feti moko abinaki nzembo ya 207 babinaki na bato na piste bofingi ye mwasa mokonzi fo azalaka na charisme amikitisaka na ye na mbongo ofali aza na oso nana lobi atiaki buye na succès ofali aza nango so nana lobi atiaki bo mwasi ya star bozala pe bele boya ofinga ye bomonika na ndenge fali aza bomonika na mbongo ofali aza nango na level ofali aza nango level veut dire niveau soki fali alobi nana alobi lelo atiaki buye bozala pena ebele oboya ofinga nana ketchup na internet amwasi moko azaka na ye atiakaki buye te nana amwasi moko alinga simplicité bafana simple bafana aza tellement simple akipaka te bafinga ye aza kuna te bosala ba video ko fingi aza kuna te so lelo azui décision aya na sur internet te peut-être mobile na asepeli na susu te peut-être mobile na apekisi ye ba mafinga leki musu belle famille boy musu famille boy mutu na mutazaka na ndenge na ye melelo bokamusinga ka bino moko batali boso obo loba pona nana ketchup me ka bino moko lisusu ka bino moko bato bofinga finga ye ka bino moko bosali susu association moko boywana pona koya kufinga ye lisusu ndenge mutanga ni a lancer video ke akotika la susu kozala na internet te peut-être kutu ba propos wana fallait kuto sepela nango te ndeti ngande na bisibino na sepeli nango te fallait avaneka kimia aloba na ye eloko te tout le monde a été na ketchup amona na lisu na internet te mais fa avaneka kimia penza aloba na ye ta eloko te abimana na réseaux sociaux te pona oyo koloba likambo ngo po batu ba ofinga ye po mukolokana na oloba poster sur eloko na internet eza problème batu ba yo lobela yango lisusu alors décision euti epa na yo te décision euti epa na ngate décision euti epa ya ye moko nana ketchup musupe mobali na aza na sima likambu belle famille na ye po mobali moko ta olinga mona aka mwasi na ye bafinga ke na réseaux sociaux mais mutazu décision téléphone o afilmele ya ye moko menga na kamo abiso peuple congolais nde tozalaka penza na bizaleli ya ofingaka batu toyaka kofinga ba musicien ngalo baka oza mutu afere olinga afere vanda na kigolwa na yo oza mutu afali olinga afali vanda na kiwario na yo kokatsa ngambo baninga te oso badide kokatsa ngambo baninga pona yo finga eza olakisa déjà faiblesse so bandi kokatsa déjà ngambo baninga pona yo finga oya koya kofinga olakisa déjà ke okoki makambu te po normalement soki yo kumisaka x vanda na x koya kofinga y te mais bozaka soki mwasi afali atie photo boye kofinga soki ka nana ya atie mwa video azanga charisme penza azanga bino charisme ngo ezala ndeni charisme ngo ezala soki kutu première dame apostaka siko charisme obino bolinga eza ndeni
Pasteur Marcelo kutu pasteur Mouné na mboka a posté. Joël Francis Tatou, prophète Joël Francis Tatou a posté na yena Simeon ba posté, na avion a posté, avec na bureau a posté. Ce qu'on bino bolinga batu musuba somba charisme onde tindeni. Bato bolinga charisme, bino mo bo lukela nana charisme, mais bino moko bo posté ba vidéo na bino boa mabe. Boa mabe. Bino mo lukela falina moi ce charisme, mais bino moko bo posté. O aza jité, nana ketchup aza ya yo saka na mbongwe. Ba peso mbongo nana za na o koma jité pe kande ya zat. Alors, totika moi sa batu kimia, alors la vie na à l'aise. A vu décision qui abîme les réseaux sociaux. Bozela bo finga mko bomona aye ko poster les choses nenga zu na décision boye ko lobande bo mesana. Botika mona monsa bato à l'aise eza vie na ye. Ngana na nga wario te. Bo moti na yo lobana bino ona yo sala ona na nga wario te bande. Ngana na nga wario te. Ni Gaulois ni wario. Na Gaulois te na wario te. Mais na ye koloba poko fingeleki. Na landi video na ketchup o asali na landi ngoti na suka no ka a. Na landi ngoti na suka na comprendre te pourquoi bo fingi. En tout cas, ezaki to mingi te. Courage na ketchup en tout cas décision zuito sepeli nango, mais il fallait ozongo kaka na se ya motema donc au fond de toi fallait ka ozongo o vandino nango kaka au fond de toi o vandina likama na kati ya motema donc na kati na yo o vandino nango oyebi ko bimano sur na réseaux sociaux te. En tout cas ça sert à rien ya koya ko publier ngo sur l'internet kana ko bimali sous te bomoni vidéo na nga ya suka yango wana esali vraiment kitoko te ka batebele o balingaka biso te batebele o balingaka yo te baye kozwa opportunité ya kofinga par rapport ya likambo yango mais soko vandaki na yo kimia obimi na internet c'était pour lobela likambo yango. Ce qui ovandaki na o kimia obimi na internet c'était pour ya kolobela likambo yango ovandi na o kimia penza batu balinga ba ofinga te batu balinga ba mona kaka ba mona ka oli soute na internet de batu balinga ba remarquer kaka ba mona ali sou na te na internet batu balinga ba remarquer kaka te absence na yo batu balinga ba mona kaka amona na ali soute na internet akenda wapi batu balinga ba noye ba te soki okenda wapi mais tellement oye yo moko na internet batu lelo ba ye ofinga en tout cas epesi kitoko te bande on nga partager biso na Facebook. Partagez partout, partagez na WhatsApp, tindela bandeko lien, partagez na Messenger. Na pesi mbote na bato bolinga nga boze bele ton na mona ba papa na biso putu mashala ba depuis Wembek Grand Central na Cape Town, boze belo bolinga nga papa na biso Eva depuis Kenya waltia yo yango papa. En tout cas nzamba lola pambula bino balinda bukulu ya balinda ba Madeleine Akeita boza vraiment belé sans oublier maman na biso princesse Allegri ya mama Yvonne. Nzamba lola apambola bino. Ndeko nanga koti na émission na biso en tout cas, partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp ka nde tolobara. Ceux que zambala liboso tango zo s'abonner ko bosa na te, cliquez sur la cloche de notification. Cloche de notification ko permettre yo prochainement tant to ba analyse na biso o Rolanda yango esika nyonso okozala. Alors tolobara na biso zéro mafinga. Na sali analyse nanga na ketchup selon maele nanga selonga. Yo peso mono za na maela o sala analyse na ona commentaire, tika commentaire na yo ya bien, sala analyse na yo lolenge nini likambango yo o trouver vidéo wana meko ya kofinga te na analyse oyo nga na sali. En tout cas nga na bino tokutani à la prochaine occasion ce qui est sous a zongite bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.